Ubangi Mokulungande, Domo, Tokos, CAA, innovation, cette fois-ci, à partir du 9 octobre, à Talisi Misunae, na province ya Sud Ubangi en général, Péville ya Gemena en particulier, Bana Gemena, Oyo ezali vraiment ya bino, CAA, Azongi Selibino, Bavol Naye ya Kinshasa Gemena Kinshasa, Oyo Ekobanda Kosalema, chaque lundi, jeudi à travers Airbus A320, sécurité, confort, na expertise naye ya 30 ans na service ya peuple congolais, CAA, kiese na kiese. Binango bolingaka mingi ezabongo info lingala journal peuple na esengo makasi ya représenter bino yango tikate to fungo ya mokolo ya mercredi 4 octobre pour protester bino ndenge plénière ezalaki organisé mardi 3 octobre kuna na assemblée nationale et pas wapi ba honorable député ba votaki loi o etali bongo aménagement du territoire Nathalie Kaila Kapenda zaki kuna na compte info lingala. Séance plénière oyo Kumba Kibongo et pa président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Boebake na séance oyo ba députés nationaux ba adopta qui projet à loi et aménagement du territoire après avis favorable à la Cour constitutionnelle. Projet Oyezala qui présenté et défendu le 26 octobre 2021 na maître Guy Luando, ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire. Projet Oyo est réglé en amont ba conflit à gestion et à titre foncier. Déclaré recevable Batindi Yango na commission et aménagement du territoire, infrastructure, pe nouvelles technologies et information, pe communication pour na examen moko approfondi. Kaka na même plénière débat moko ya soubassement constitutionnel les ala qui soulevé na motion incidentielle ya honorable François Nzekouye na Assemblée nationale ba procéder qui n'examen à fond ya article par article ya ensemble ya test Bosimbaki 285 députés ba vota ki bongo pour contre 2 députés oyo ba boya ki bongo yango Bosimbaki 285 sur 287 députés nde ba vota ki pour Pona honorable José Ngwanda, président de la commission d'aménagement du territoire, loi Oyo Ekosala qui va éviter babu ou ezali enregistré na aménagement du territoire. Dans l'établissement Bosimbake docteur Denis Mukwege a officialisé qui candidature na ye na ko déposer dossier na ye na bureau ya réception pe ya traitement ya candidature oyo ezali situé na siège ya Seni Stéphanas Kande héritier Mapini. Docteur Denis Mukwege a officialisé qui candidature na ye na ko déposer ka dossier na BRTC ezali situé na siège ya Seni na commune ya Gombe. Bosimbake pour na kobriguer mandat ya magistrature suprême prix Nobel de la paix 2018 a betaki na simama solo ndenge moko na ba candidat mosusu motoba to 6 oyo balekaki liboso na ye elongo na président Denis Kadima Kazadi oyo azalaki assisté na rapporteur Patrice ya Mulela numéro 1 ya centrale électorale a pesaki ba aperçu ya processus électoral ndenge ezali kotambola na suka masolo na bango docteur Denis Mukwege alobaki ba profonde motivation na ye liboso ba panze sango alobi sur plusieurs plans mboka na biso ezali kotambola mabe lelo ezali la crise moko ya makasi RDC ezali occupé na ba forces étrangères plus de 100 groupes armés na est ya République démocratique du Congo na ba conditions oyo intégrité territoriale ya RDC ezali menacée urgence moko ezali ba richesse na biso ezali koyiba manandenge ya kosakana te nzokande moto nyonso azali ko déclarer que avenir ya planète Terre ezali bongo na République démocratique du Congo malheureusement ba Congolais bazali ko vivre ba conditions moko ya mabe boya lobby ezalaki uranium lelo développement électronique pe coltan ba Congolais ya lobby et kozala bongo cobalt pour la transition énergétique boya liboso ya makambo oyo ba koki ko continuer kotika la indifférente pe kotika mususu ba twebele ba na ko gérer ba ressources ya RDC ba Congolais bazali ko répondre toujours en absence par rapport ya développement yango urgence ezali lelo pour na ko participer na makambo oyo nyonso ezali bongo kotia ba Congolais bayeba na kosalela mboka na bango ndenge Denis Mukwege atalisaki alobi azali kosangager na côté ya peuple oyo azali kosenga ba apprécier batango ezali koya manière oyo makambo to cycle électoral ekotambola elongo na président ya Seni basalaki tour d'horizon par rapport ya ba cycle électoral ezalaki bongo normal ayeba na kopesa point de vue na ye na sujet organisation ya élection ezali bongo na ba citoyens
nyonso bayeba na kopesa jugement na bango par rapport ya oyo ezali kosalema ezali résultat oyo tozali biso nyonso kozela po na processus etambola malamu soki ezali ba meilleur bakoganye tokobeta maboko soki ezali le contraire tokolobake tozali bongo d'accord te to décider to s'engager na processus oyo malgré oyo nyonso ezali kolobama ezali po ete tozali ko croire na ba capacité ya peuple congolais bayeba non seulement kokende na vote kasi ko défendre vote na bango tolobi kaka peuple congolais soki boza d'accord te na qualité ya cycle électoral oyo esengeli bozala indigné pe bo résister kasi soki vote ezalaki volé boza na droit ya kosala révolution démocratique tokoki te ko continuer kondima oyo esalemaki na ba cycle eleki soki biso nyonso tokokota na système oyo moto nyonso akoyeba ke ba élection ezali ko servir na yango nelo côté et kozala malamu te pe abakisi ke pona ye le fait ya ko déposer candidature pe ya koza décision ya kotika confort ezali déjà victoire pona ye. Collectif ya avocat ya Hôtel de Ville ya Kinshasa bakendaki lundi 2 octobre 2023 kuna na parquet général ya cour de cassation ko déposer plainte contre président ya assemblée provinciale ya ville province ya Kinshasa Godé pour na koloba ete que ye asalelaki maloba ya lokuta contre ville ya Kinshasa ba détail longo na Stéphanas Kande héritier Mapindemi. Collectif ya avocat ya Hôtel de Ville ya Kinshasa bakendaki ko déposer plainte na parquet général près ya cour de cassation contre Godin Poi président ya assemblée provinciale ya Kinshasa kasi nini eza na kati ya dossier oyo boyoka ville ya Kinshasa baza na banyongo ya plus de 150 millions de dollars américains wana ya liboso ya mibale ba régie financière nyonso ya ville ya Kinshasa ezali rempli na ba fausse pièce comptable wana ba propos ya Godin Poi président ya assemblée provinciale ya Kinshasa na ba antenne ya Top Congo selon collectif ya ba avocat ya Hôtel de Ville ya Kinshasa selon bango ba déclaration ya Godin Poi ezali justifié te ezali vraiment lokuta munene ndenge moko na bango alobaki na micro ya Info Lingala na kobima na bango. Depuis un certain temps l'honorable aza kolekana na télévision na makambu ya lokuta to saisir justice pour justice abenga ye soki aza na ba élément ya preuve c'est l'occasion pour na ye amemango devant la justice. Mais pour na biso to yebi ke eza makambu ya lokuta yango to memie devant la justice. Unité parlementaire aza nango eza mibeko nde mutepesiye mibeko epesi immunité parlementaire apesi pe procédure ya kolongola yango. Donc je crois bien que toza na nzela oyo ekoki komema biso na kolongola ba immunité na ye po aya koloba devant public makambu oyo yaza kusala net ba déclaration na ba preuve na yango. Distinguée première dame ya RDC Denis Nyakero Tshisekedi a sangisa ki lundi 2 octobre plus de 180 élèves oyo ba wuta ki na 20 écoles ya province ya Okatanga pona kolobela bango programme excellence ya masolo oyo esalemaki na occasion ya déjeuner oyo a organisaki kuna na chapiteau ya Pullman Hotel ya Lubumbashi. Stéphanas Kande Nathalie Kela Kapenda ba détail. Objectif ya événement où ezalaki pour na sensibiliser ba élèves ya province ya Okatanga na programme excellence ya où ezali ko permettre excellence scolaire et pas ya ba jeune kasi pe lisusu pour na où etali drépanocytose où ezali première maladie génétique na monde mboka koki ko se développer te sans bino et lobaki distingué première dame Denis Nyakero Tshisekedi bozali avenir ya lobby pe bobengami ba élite ya lobby bosala makasi bozwa au moins 85% pour na kozala éligible na bourse excellence ya naebike bokokoka pambate nazali konzimela bino bourse oyo ekopesa bino opportunité ya ko continuer ba études na bino universitaire na ba établissement local to pe étranger wana ezalaki maloba ya distingué première dame Denis Nyakero Tshisekedi liboso ya ba élève ya Okatanga sima ya séance pédagogique ya information na o etali drépanocytose ezalaki animé epai ya Dr Kadid Singi épouse ya chef de l'État asalaka yango tango nyonso azalaka na bilenge pour sensibiliser ba élèves na ba mété pe ko kebisa bango na drépanocytose ko benga bango na kosalaka dépistage drépanocytose ezali ko détruire ba famille na biso ba vie pe société bozali ba jeune facteur majeur ya ko prévenir pe ko lutter contre maladie oyo
na mikolo ezali koya quelques centres hospitaliers awa na Lubumbashi bakotia na disposition ya balève ba kit de dépistage. Bo hésiter te, bo la dépistage. Wana insistance ya première dame Denis Nyakiro Tshisekedi liboso ya baélève quelques boursiers ya première édition ya programme excellence ya bazalaki associé pour na servir exemple palpable et pas ya ba futur lauréat excellence ya ezali programme ya 10 ans où ezali ko nourrir ambition ya comprimer excellence scolaire na kopesa ka ba bourse d'études ya examen d'état au bazali ko réaliser 85%. Tozali ko la 1000 bourses locales et 100 internationales. Lelo déjà programme excellence ya ezali bongo na 4e édition. P Bazali Kotanga 241 boursiers, 82 na Maroc, na France, États-Unis, P 159 na ba université locale. Regroupement politique Autre Vision du Congo et allié AVC na mokuse ya autorité morale maître Didier Boudimbu ba sangisa ki weekend eleki ba candidat na bango nyonso pona kopesa bango formation par rapport ya ba élection nyonso elekanaki na business center kuna na commune ya Gombe. Héritier Mapinemi apesi mino ba précision. Weekend eleki sal babengi business center e yinda ki na ndenge ya kosakana te ba candidat nyonso ya regroupement politique AVC et allié AVC ana mokuse oyo ezali kokambama epai ya autorité morale maître Didier Boudimbu bazalaki wana pona koyekola pe koyeba ndenge nini esengeli ba se comporter avant pendant pe après l'élection oyo ezali kosalema na décembre 2023 na République démocratique du Congo. Bosimbake AVCA ekani kobimisa ba député ebele pona kopesa chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mandat moko ya mibale pe kopesa ye majorité écrasante. Bosimbake avant makambo nyonso moya bienvenue etangamaki epai ya coordonnateur adjoint ya AVCA maître Magloire Kasongo oyo azali pe secrétaire général ya AVC ye azali pe moko ya ba candidat ya AVCA kuna na district ya Funa. Bongo na sima formation ebandakate ebandi ba candidat nyonso ya AVCA bazalaki vraiment bien outillé ba yekoli eloko nini esengeli ba yeba kosala ndenge kaka balobaka na lopoto qui veut aller loin ménage sa monture nyonso elekaki vraiment kitoko ba candidat nyonso ya AVCA ba se préparer pour la élection il y a décembre 2023 et puis chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo deuxième mandat ezali assir esengeli a compter na AVCA na bokasi ya maître Didier Boudimbu autorité morale pe oyo azali coordonnateur adjoint maître Magloire Kasongo ndenge moko a précisé na micro ya Info Lingala. Lelo ezali oyo touti kosala na ba candidat nyonso ya Autre Vision du Congo et allié oyo ezali regroupement na biso touti kosangana na ba candidat nyonso tout oyo bazali présent na ville ya Kinshasa oyo tetoyi bala kozwa moi renforcement des capacités. Touti pas information sur la stratégie oyo il faut qu'on mettre en place pendant la campagne électorale et pendant mokolo ya maponami. Donc ndenge touti kozwa ba information oyo et renforcer capacité ya makasi ya ba candidat na biso et tozali confiant que na oyo e bakisa na mokolo ya lelo ba candidat ya AVCA bakozala vraiment à la hauteur ya ko bimisa ba député ebele et puis ya ko sala et témoin na mboka mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ayebala kozala réélé. Bosimba ke ba formation ya boye ezali bisika ebele te regroupement politique AVCA oyo maître Didier Boudimbu azali kokamba bazali vraiment ko préparer bibundeli na bango pour na élection ya décembre 2023 soki AVCA aziba siège ebele bokamwate pour préparation ezali ko salima kitoko. Président ya Fondation Serge Olelaka Songo pe cadre na parti politique AVC asalaki weekend eleki salongo monene na route ki kwiti nzela monene oyo ekabola ba commune ya ndenge na ndenge. Basala na
bango basalongo bakosa grâce oyo mwana mboka Serge Olela Kasongo président ya fondation oyo eza na kombo na ye ensemble na ba membre nyonso ya fondation basalaki pardon bolukela yango kombo mobange na salongo oyo basalaki kuna na route Kikwiti nzela monene oyo ekabola ba commune ebele Serge Olela oyo baza kobenga ye mwana bitinda ya mo amba papa propre akiraki bakanivo na ndenge ya kosakana te abimisaki babosoto nyonso oyo ezwamaki kuna atokaki bazelo malamu elongo bakombaki route Kikwiti oyo kitoko salite nyonso balongolaki yango vraiment ezongi pelele neti kaka ndenge ezalaka na tango ya baflamand na occasion Serge Olela atambolaki de porte à porte pour na sensibiliser population na oyo etali environnement kuna ayebisaki bango ke babatela nzinga na bango malamu pour na kokimisa babokono komesani kusala ba salon wana na ndenge ya koinstruire bato na kolanda maloba mokonza mboka nde alingi changement de mentalité lelo totamboli pour que bandeko na biso bilenge bapapa bamama bango nyonso base mobiliser nde batikaka na banzela ndenge totambolaka na banzela tolii tomona mboka na biso tomona bacommune na biso mibale oyo ekaboni na nzela oyo ya Kikwiti bacommune ya Limete mpe commune ya Ngaba na cadre ya bopeto oyo biso tolingi mboka na biso district na biso elata ya visage oyo ya sika bapesi yango na ndenge batongi nzela wana bosimbake salongo oyo basalaki yango mpona kosoutenir vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo ezali ko-développer République démocratique du Congo pe ko-promouvoir environnement bana mo amba Serge Olela azali vraiment ya bino likambo mabele mame oyo ekambamaka na autorité morale nango maître Didier Boudimbu génie blanc. CAA azongisi bavol na ye na destination ya Kinshasa geme na Kinshasa oyo eza kosalema na Airbus A320. Bana Sidu Bangi Mokulungande Domo Tokos CAA innovation cette fois-ci à partir du 9 octobre à Talisi Misunae na province ya Sud Ubangi en général pe ville ya Gemena en particulier Bana Gemena oyo ezali vraiment ya bino CAA azongisi libino bavol na ye ya Kinshasa Gemena Kinshasa oyo ekobanda kosalema chaque lundi pe jeudi à travers Airbus A320 sécurité confort na expertise na ye ya 30 ans na service ya peuple congolais CAA kiese na kiese. La couleur enseignement au Simbake, Institut supérieur technique protestant de Kinshasa, ISTP Kanamukuse, va fongo déjà, va porte na bango pour na inscription ya année académique 2023-2024. Francis Konza, Lokoka. Koko, oui, kota, porte ezapolele, yango elingi tout simplement kolobake, na Institut supérieur technique protestant de Kinshasa, ISTP Kanamukuse, ba fongoli ba porte na bango, pour na ba inscription ya année académique 2023-2024, et pas yuapi, baza la mission semoko, ya co-formé, ba technicien ya qualité, na sciences de santé, pe infirmière, oyo, bazo procédé, na ba section lokola, section technique, ya laboratoire, sciences infirmières, sage-femme, pédiatrie, informatique de gestion, santé publique, santé communautaire, pe technique biomédicale. Na ISTPK, bazala système ya LMD, oyo ba diplôme na bango eza reconnu na l'état. Na corps professionnel qualifié, oyo ba pesaka ba formation moko ya kitoko. Kotia tembete, bazana salle ya bibliothèque et kuba, salle ya informatique ya malonga, connexion nango ezalaka 565 po ba étudiant, basala ba recherche na bango ndenge balingi, bakisa lisusu centre hospitalier ya Elengi, oyo ISTPK asala yango uniquement pour na pratique ya ba étudiant. Bano bauti aussi sa classe to bengi bino boya ko s'inscrire na université de biso parce que formation eza ya kafu ya ko sakanate. Ubaza vraiment na posa ya ko sala science infirmier nazo benga bango vraiment baya awa na système ya LMD nyoso za nango bien donc makambo ya bien zo le kana formation eza kitoko
Donc on sentait vraiment que étudiants vraiment au centre de formation vraiment kitoko makasi. Mona ISTPK na avenue Boudjala numéro 29 na commune ya Kintambo oza mobimba, toujours na devise na bango savoir, technicité, développement. Na ba République démocratique du Congo oyo soki nanu voyageur na yote kokanisa kutu te ke esi osilisi komona po air moko elekaka na Congo ezande suka na bimangu balenye oyo boza komona boye babengaka yango dakadaka kasi okokamwa pe okotuna ngai po na nini dakadaka kombo yango neti lipasa ya mashini madoda papier yokana nuso oyo. Omoni esika kombo ya dakadaka euta son ya moteur nango soki eza kotambola esalaka kaka dakadaka oza awa na province ya Mai Ndombe dakadaka ezokende nyoki bozwa sikoyo bakondition engaye oyo eza kosenga tola musa ya Marie Misamu abelela yeso ywe po kedi na kedi tala moteur etambolaka en grande partie na mai basokaka yango nde mai nesika ndenge misusu ezwaka mazout to pe essence yango nde mai elekaka wa mingi modele baza kosoka yango mai pardon chamo amela na ye mai me ya kosa banzete oyo esangana na mabende boye baza kosalisa mouvement ya yaka boye zonga telemisa moke ningisa kuna nde yango gouverner to volant nango sikoyo tala commandant de bord yeyo avandi na fenêtre ye miso ezalaka se libanda kasi maboko abalolaka ya gouverner na kati botala singa ona fenêtre nde esika sapuyaka na système ya baresi ya 207 ndenge bakoma komi diembika bakorde na baportière basilisa babiro de soki pe babiro 5 mayele kasi bo imagine corde oyo kanangi ekatani modèle commandant de bord akobeta mama na kilbit ne bale kasi lokola bayebi na bango mai nde peut-être kobikisa ye kasi pasi ekozala soki akweleli bapirogue boza komona mipanzi kote oyo na likolo batu bavandi sans inquiétude likama ezolobela bango atelo kote oyo mopanzi kwanga eza koliama sans plaignant neti mboka mokonzi azalaka te basi na mibali me baza koyokisa kwanga nzoto pasi po modele baza konyema yango pardon bolukela yango kombo bamisusu kote oyo bazolamba na bango sans problème na bambabola na kati awa bozozwa sikoyo kumanima veut dire nzongo inene RDC nanu tomoni makambo te boye tomituni babalenir ya modele oyo nani yango apesaka yango nzela etambola tranquillement na babibale boye ata condition moko ya kovoyage ne bale eza kutu rempli awa te tokamwe modèle bato oyo basakanaka na bavi ya bato lelo na République démocratique du Congo baaccident ya bibale ekoma neti je moke soki tolobi tokonte nombre ya bato esi bakufi na bamasuwa na bibale tokosilisa kotanga ntina 2023 jour ya baélection po baleki tellement ebele tosengisi na tata ministre ya transport pe baautorité maritime balamuka pe batala na lombango situation oyo ndenge population baza kokufa na bamasuwa ezanga ntina boye eza kotambola bibale po bozwa nanu baleniere ya boye dakadaka etonda se bachevron na batol epanzalela bino na kati ebale bino nyonso mitrai. Na oyo etali developeri yambula oyo esika eza se moko na ba extension nyonso ya cyber Eric oyo ezwami na ville province ya Kinshasa. Nathalie Kela Kapenda nini yango lisusu boye kondeko ozalaka boye menini boye okoyisa ngai malembe teko ya Kinshasa ofandi na 24 commune pe na baprovince to pe na Brazzaville yeba yango ke masolo ya développerie édition 2025 esi epandi du 4 octobre au 7 novembre 2023 yo mazuwa esi efongwami yaka kotonte chance na yo ozwa occasion ya komona États-Unis d'Amérique mboka ya oncle Sam grâce ya Nzambe Congo yaya pe mokonzi na masolo ya développerie na Afrique centrale mobimba yeyo
ADG Eric Mwamba, patron ya agence de voyage Eric Travel, oyo ekanga masolo na Kinshasa ya kosamba ezate. Na $5 ya poma par personne, papa, maman, mema famille na yo mobimba, pona kotonte chance, yo pe bamenga yo kanyon, awa condition ezate. Awa na agence de voyage Eric Travel, bazali ba spécialiste, na développerie, na Congo mobimba, grâce à qualité, fait traitement ya photo, matériel ya kitoko, pe bagent expérimenté, bazali ba professionnel. Organisi esili, Lupu nous dit, na bagent Eric Travel, prise en charge un peu famille d'accueil, ezali 100% assuré, et chaque année, plus de 1500 gagnants, Babi Maka Awa, telle la preuve. Na compète de véloterie na bagence Eric Travel, yaka na badresse oyo na Mikonga, na commune ya Ntele, ozali sur boulevard Lumumba, numéro 44, na quartier Mikonga na commune ya Ntele, référence CCT, non loin ya alimentation régale, na Victor 1, na Matonge, avenue Victor numéro A20, en diagonale la maison communale ya Kalamu. Bongo na Victor 2 na commune ya Kasavubu, Doswami sur avenue Bongandanga, numéro 2 na commune ya Kasavubu, na kati ya immeuble PP Center. Bongo na rond-point Ipen, Dosali sur avenue Marine, numéro 1189, na quartier Ngomba Kikusa, na Binza Ipen, en face ya entrée principale ya église de la Porte. Na commune ya Liberté, Doswami na avenue 11e rue, numéro 119, quartier industriel, référence CFR, na Kitamo magasin, avenue Kasavubu numéro 3, na quartier de l'Ipak, na commune ya Ngalima, référence rond-point Kitamo magasin, aussi Katena supermarché Facebook, Bongo na commune ya Masina na Tchangu, Doswami sur boulevard Lumumba, numéro 38, quartier sans fil, na commune ya Masina, référence entre Kimuta, Osamo Bimba. Concombre ezali légume moko rafraîchissant oyo eregorgeaka vitamine pe minéraux essentiels pour na bon fonctionnement ya organisme. Jus nango à 96%. Eza na ba vertu diurétique pe drainante, eza na fibre. Concombre et participaka na bon fonctionnement ya transit intestinal. Na oyo etali ba bienfait ya concombre. Bo simba ke concombre eza légume vert oyo eza renfermé na cucurbitacine na ba propriété anti-cancéreuse grâce na antioxydant oyo eza nango. Concombre eza astuce ya makasi pona ko perdre poids po eza na 96% ya mai pe pauvre na calories. Concombre écartaka ba maladie cardiovasculaire po eza na fibre, magnésium pe potassium. Trio de choc oyo eza très efficace po diminuaka pression artérielle. Kolia concombre cru na poso nango et apportaka peroxydance oyo et réduisaka cholestérol. Na oyo etali cosmétique bo simbake concombre consommation nango et kolisaka suki et eliminaka tan, surtout soki osangisi yango na yaourt nature a opakoli yango pendant 20 minutes okokoma na te moko uniforme pe efongolaka bapor. Concombre eza calmant naturel esilisaka stress, esilisaka solo ya monoko to mauvaise haleine. Il suffit o appliquer yango pendant 30 secondes na monoko esilisaka estomac elongolaka barite, esilisaka trouble digestif mingi kolia yango na poso na yango po eza na pepsine oyo efacilitaka digestion. Concombre eza légume moko malamu oyo ekoki soko mokete kozangaka na ba cuisine na bino po eza malamu po na loposo motema pe estomac na bino.
Nazaki na esengo makasi ya koprésenter bino journal pour la peuple ezali bongo info lingala soki osepelaki na ngobo pesa merci na Igor Ntingi oyo akumbelaki bongo édition pe azalaki na sima ya caméra azalaki assisté par Nathalie Kaila Kapenda boyo ba montage simbamaki na Fabrice Lundo mi pe Christian Kiangebeni journal pour la peuple ezalaka supervisé et pas héritier Mapine mpe coordonné et pas Stéphanas Kande bandeko botika malam au revoir. Bana Sidou Bangi Mokulungande Domo Tokos CAA innovation cette fois-ci à partir du 9 octobre à Talisi Misunae na province ya Sud Ubangi en général pe ville ya Gemena en particulier Bana Gemena Oyo ezali vraiment ya bino CAA azongi selibino bavol na ye ya Kinshasa Gemena Kinshasa Oyo ekobanda kosalema chaque lundi pe jeudi à travers Airbus A320 sécurité confort na expertise na ye ya 30 ans na service ya peuple congolais CAA kiese na kiese.